Deko babolingo bino mutu mesana kolandanga na lisusu tika Nzambe apambola bino partout bozali weekend elika malamu mingi bandeko na juste pour koyebisa bino ke Antoine Félix Tshilombo Monsieur les 16,93% Aouti konome conseiller na cabinet nae. Conseiller wana nani babenge na kombo ya Kitenge Yezu. Bandeko Kitenge Yezu azanani. Kitenge Yezu azali tokoloba sataniste. Nganga oyo Mobutu abandaki ko utiliser. Yewana Kitenge nde Félix Tshilombo auti konome. Bandeko Nzambe apambola bino partout bozali. Na miniti oyo boza kolanda moninga wa bino le révérend pasteur Jacques Dinabanza. Boyebi ke songa na leki makamwa nyonso la lobaka ezalaka vérité. Soki o contesté luka okende na vérification omona ke onga na lobby eza toujours vérité. Ndeko au moment où vous attendez monsieur l'autre là Tshilombo a sa la nomination il y a premier ministre parce que à cause de la gouvernement ceux qui l'ont nommé premier ministre était au moment où bino nyonso bozako zela ye a nommé premier ministre to a nommé chef d'état-major. Il y a d'autres nommés conseillers. Donc, il est en train d'élargir toujours son cabinet. Tu éviter cabinet naïe sur que commis n'a pas 25 ou 30 personnes. Ndeko tango Laurent Désiré Kabila ayaki ko chasser président le défunt Mobutu. Bon, mona kita bazola kisa na télé biloko ya bandako ba mobutisto bakimi. Ba oyo bazalaki attentif na ba oyo bazako se rappeler. Ba mona ki na ndako moko boye mulangi moko na kati nyoka mtalai kuna. Ezalaki ndako ya nganga Kitenge Yezu. Ndeko bomonaki Tshilombo na ba pasteur ya baluba bafukimisaki ye babane ko bondela pona ye. Et moi j'ai dit que ils étaient des faux pasteurs. Muluba akoki kozala musai na Nzambe te. Et je l'ai dit et je le répète à haute voix que Muluba a se déclaré être un pasteur. Bandeko, tangu ba Congo na 1960, bakende kozwa baluba na bakwanga, baye na baona Kisasa, bazalaki ba mando na bazalaki banganga, baye makoma Nzambe te. Soki na lobi ke ba Congo bakende kozwa bango na 1960 na lingi kozonga na histoire ya politique te mais Muluba moko ko telemate a contester onga na lobby. C'est pour cela bana mingi babota na ba 75 bon 70 75 bayi makambo na te yangwana bo parfois bo lobaka o bolingi bo kumisaka batu sanko ye ba histoire yangwana bo moni bandeko na ngai ba dictateur basalaki nyonso bino boye ba histoire te parce que ce boye bi histoire bo comprendre makambo ebele. Alors ba Congo tango ba yokaki mawa
ndenge na bakuanga bazoboma bango bambuta za bantu basage ba Congo bakende ko yebisa Kasavubu yango na bachaki transport ekende tina bakuanga ezwa baluba bana bana kisasa. Alors tangu bayaki on a remarqué que bazalaki bazebola ko bina bani na banganga na mibali na basi makamanzame bango balaki kuna te yango na bomonaka 60% des satanistes na RDC bazabaluba bose mefiaka o muluba wana za musali na nzambe na loba ina binongo na faire fayulu na lobi si dans votre église les pasteurs et muluba sortez vite courez bima na église wana après vidéo oyo ezasuki numéro 96 bokolanda elongo musuna osala na bishop ya muluba il faut la numéro 97 bandeko batu oyo kitenge Yezu oyo yepe so alobaki ki akoma ne musala nzambe yepe balinga obenga ye bishop ndeko ezamawa bo remarquer imikolo lekaki avant yeba nommé président de la République monsieur Félix Tshilombo Antoine Félix Tshilombo alias monsieur 16%. Lukola ayeba ki ke pop na bango eza ndengo wana pe esimbi baza ko nomeye akenda ki mbango sans tarder na Afrique du Sud oyo batala ba image oyo bazala ba mémoire malamu bako yeba ninga zoba akenda ki mbango na Afrique du Sud basalaki na nzoto na ye après ayeba ya ba faux pasteur ya baluba babondeli pona ye tala tribalisme bola ndaka tribalisme nezo kende avant aya publiquement ko sala alliance na déesse indienne oyo abane ko loba GCR alo bande ko nanga bana nzambe sikoyo bayebise kete pasteur a Mukongo kuna na poto azolobaka ke ba pasteur wana baza ya faux tout ça. Alors Salatou il a été contacté par des bouddhistes au bazati lelo na Sénat au baza na gouvernement ba yebisi mais non yozo ke musika yo ebi histoire bien peut-être ebi histoire te pose akina no mwana mais biso ba kolo na yo biso bango to yebisi yo ke tala kitenge Yesu ndeko bakomi na nganga moko commun baombale na kanambe pa kendeke pa ya kitenge Yesu yepe bakotika yekuna pa kitenge Yesu ye moko alobaki ke Kabila aza partenaire na ye alors bakoza na projet commun oyo biso to bane ko zela ngoge koki pour na CPI à reprendre Kabila ye alobeza partenaire na ye et que bakoza na projet commun. Alors lokola bakoza na projet commun alibo kende pe pa nganga commun sataniste bandeko isa pasi nazako sala video yo pongina no silinga ite parce que na makamanzambe nazana ba pele belé ba sorti pe belé do nazonga ki na 3h du matin. Mais flash wana ta on zui yango na kotika peuple congolais azana ignorance te yango to salaka nyonso bandeko na ngai. J'ai aussi des versets bibliques qui parlent de la politique mikoleko ya na otila binongo ndeko eza mawa ndeko Tshilombo un pouvoir sous surveillance ndeko Tshilombo azosala ba discours ya mike na libanda ya mboka soka zongi na mboka oya ye pouvoir wana ko sala moi discours azana ngote soka lingolo baba lubina me ngolo bani soka lingolo baba me yo lingolo bani 100 jours et l'équipe bande konangai 100 jours et l'équipe bande konangai incapable
ya kotia premier ministre, incapable ya kosala gouvernement. Ndeko na ngai bomona yango wapi? Ba gouvernement nyonso ya monde yo yebi bomona yango wapi? Tangu bato bazokende aux urnes, candidat oya malonga ayebaka asalaka déjà nyonso na gouvernement ezaka déjà prêt. Ayebi ke sono gagner ekozala boye, sono gagner discours ekozala boye, soki na perdre ekozala boye. Alors lokola ye azaki ne nommé pe ayebine makambo te, ezo surprendre ye. Alors moko bakobenga ye Tshilombo yaka mbango, Tshilombo atelemaki. Depuis quand bomona na mboka, surtout en Afrique, pe ba dictateur, président oyo alongwe ya dictateur, bando kopera na président oyo aye pozo pouvoir. Ndeko na ngai baluba bazo comprendre rien, mais baluba boko comprendre naza pasteur ya Mukongo nazo yebisa bino boko comprendre. Ba musu bazo ataya kokimate. Ba mususu entre bino boko zo ataya kokimate bandeko na ngai. Boza ko rêver. Boza ko rêver. Mutu oyo aye na pouvoir. Banda aya kaka massacre ya bato kokufa, massacre ya bato kokufa, massacre. Bino bozu mutu wana bokomisiye Kabila nzoka ndo zalaka muloba, Kabila nzoka ndo zalaka ndeko na biso. Kaka bino mutu bolobi yango, kaka bino pe un jour boloba ke nzoka ozaki na biso ndeko na biso muloba te. Ndeko bino bozo ba plan B ya plan caché ya bato wana te. Bozo kendeke na balo yenge. Bango ba yebi ke lukola totie yo wana, biso muto totie yo wana comme preuve. Ba pesi autorisation à la gouvernement. Est-ce que abuse gouvernement? Ba sala autorisation, ba pesi autorisation à nommer chef d'état-major te. Est-ce que azoko kosala ngo? Azolo bana batuko na uti ko kanga soko longola ba colonel, ba colonel wa biso toza biso na côté. Oh, les colonels qui ont tiré sur les étudiants, bon, mais biso na besoin biloko na te. Biso na besoin yoka chef d'état-major yeyo ya congolais toyoka nani ya police wana nde biso tolobi voilà. Mais yo makambo zo ilaka biso eza makambo yo biso zana ngo besoin te. Alors bandeko na ngai eza mawa vraiment eza triste quand même hein. Makambo tu o Tshilombo azosala eza na ta ya mokuse
Bande kunangai na bandi bozo yoka wana mwana mboka mais Chilombo akozo ba conseiller ba travailler ndengeni ba conseiller na ba ko travailler te bande ko Chilombo pouvoir na ye sous surveillance eza na ta ya mukuse nazo regretter baluba so bazo comprendre te Chilombo pouvoir na ye eza sous surveillance pe eza na ta ya mukuse tata oyo ya uti ko nome nganga oyo kitenge yezu a muluba donc bref bakolo bakaza musonge aza muluba donc ye na tata na ye bamanaye koloba ke baza ba chrétien mais est donc pouvoir et comme ça batu bokotika christianisme ko kende ko landa ba banganga vraiment Félix Aleli na GLM Aleli abeni Kanambe rais atomboli ato afuka meli Kanambe po ba nome wana bali comme Martin Fayulu Jean-Pierre Bemba Katumbi Mosito Moussa na Moïse ba politicien to a Congo bomi msabatu na balabala Félix Chilombo afuka melaki Kanambe à genoux aseki Kanambe par merci alobeske na kobenga mama po apesa yo a félicité yo Félix abengi mama na bango apase Kanambe makambo tozoloba na bino tokosi te ndenge momonaka bato bafukamelaka bapaster ndenge momona bato kala na église catholique lemsu bardi tobondela tofukami Félix Ngambe azoba wana matama minene obese wana afukameli Kanambe abengi rais abengi na bakomo nyonso merci opesika pouvoir nasala nini siko tosala nini Kanambe bibo nazopesa yo taka pesi mama Marthe basolena mama Marthe aleli papa bandeko bozoyoka ndenge bandeko bazoloba eza triste baluba o bazokende bo continuer kokende parce que groupe na bino mobimbe belé ezongi mais baluba ngaza pasteur mukongo na zoyebisa bino boko sutuka boko regretter ekozala trop tard kitenge yezu azanganga sataniste mais comment ça se fait que Chilombo qui s'est déclaré être chrétien abengi ba pasteur ya baluba ba faux pasteur ya baluba ba bondeli pona ye mais avant bango na bandi autaki déjà nanu pa ya alpha soki alpha nani lukau amoni ke ba place wana nyoso ake simbité soki zo simata ya confiance na opété mais maintenant asali alliance directe na déesse indienne mais balobi ça ne suffit pas mais yo mutu moko kozana banganga ngo combien cela veut dire que moni papa lokola peuple poni yote lokola peuple poni yote okomi mitelengano lelo yo okekozwa kitenge yezu muluba lisusu kaka baluba okekozwa ye oyo amemaka mobutu pu tia kwesi mobutu peye baby yo okekozwa siko mutu wana yesusu oyo Kanambe azwaki akwesi kaka makila pa soke pa mutu wana makila elo mususu te soke pa mutu wana makila elo mususu te yango no monike Kanambe makila na makila oke kokutana na ba mobutiste oyo yo baza ba spécialiste ya empoisonnement batindi okuna po bo continuer sur le wana ndeko tolobaki na yo ndeko yo yebi yango ke oza nommé bima sala ba déclaration ozomisala mukolo pouvoir batola ba okima batola ba yebi ke soki Martin Fayulu de baza so wana te mais lelo iso bazo vanda wana eza pona yo ndeko Félix okotikala kozana kimia te na pasteur Mukongo okotikala kozana kimia te
Et pas y bat nyos ba sepeli ke batona baza okende yo ye boza partenaire na ngai. Papa na lobaki balobi nanga na zongisa ye na Rwanda. Bible na biso honore ton père. Honorer parole la papa na yote. Tu éviter so zaki papa na yo. So zaki papa na yo falo honorer parole na ye, honorer parole wana te. Ndeko na ngai. Vie ya kisi. Soko ke pa Satan, yeba ke komi redevable pa na ye. Et redevable pa na ye zaka nini, il faut sacrifier la chair humaine. Yo ke kote kuna sikoyo. Ndeko na ngai okotikala kozana kimi na pouvoir ya koyiba te. Na zana lo mona sala ipo na yo. Mais lelo ya mbango pona koyebisa peuple congolais ke conseiller oyo akwesaka Mobutu, nganga sataniste. Kitenge Yezu bauti ko nommer ye na Chilombo. Donc Chilombo po a nommer, il faut atuna. Tant batu wana ba mona ke nomination oyo eza au servir na on a rien babi mo nomina yo. So comme une nomination oyo eza na ben terrain na bango te. Babi pardon. Na contrat to signer ke zakinde mona te. To signer ki biso na yo ezakinde mona te ndeko na ngai zonga sima. Mais finalement sikoyo oyo ki président sa ndengini. Binomo baluba, bozo mona te que ça humiliation, c'est la honte. Est-ce que c'est une fierté d'être Moluba? Est-ce que c'est une fierté d'être Moluba? Est-ce que c'est une honte d'être Moluba? Et ça mawa. Ce qui même na banamike, bazo comprendre, bino bazo comprendre te, et ça mawa. Mututu aye biango, mais ba sorti na ye que azaki na 16%. Wane bani monde tie, ki azaki na 16%. Azaki troisième, même pas deuxième, troisième. Chilombo, o hypothéqué bonheur ya peuple congolais. Et pas y a Satan. Sikoyo, bato mayele basé belé, tala mutu yozo nommé pour la bakisi. Bolobi toute autorité vient de Dieu. Mais Satan a yebsaka Jésus, nazana nyonso, soko adorenga na kopesa yo ango. Pour vous dire que autorité à Nzambe ezalakana avec amour. Autorité à Satana ezalakana amour te. Voilà, y on a to vivre le massacre 18 ans parce que ezaki amour de présenter cette thèse au peuple congolais quoi que bamsusu ba boudaki. Oui, Moluba va son pouvoir mais pas de cette manière où nous constatons aujourd'hui. Vol électoral. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut accéder au pouvoir d'une manière irrégulière. Élection confiance parce que tout le monde est d'une manière vraiment d'une élection d'un pays dit démocratique. Et puis, la vérité à dire ne va pas négocier à côté. Donc il faut tous à la fanaticité. Et le que je pour ma peuple congolais, ils allaient fanatisme. Et fanatisme, on a ils allaient na branche ébélée. Moussous allaient fanatique, fanatisme ethnique. Omoni, moussous a kopouira mouta ethnie nae, mouta tribu nae, même à zana bakata béré, même à zo commettre ba faute, ba zo ko appuyer ye kaka. Omoni. Donc, c'est Fayoul qui était gagnant, mais la manière où ils ont présenté provisoirement. Il faut tout comprendre un peu par mon français, mais c'est Nanga a dit provisoirement. Donc, ce qui est provisoire n'est pas définitif. Donc, peut-être que l'autre mentionné qu'on changer, mais je ne crois pas. On est allé jouer tout simplement avec les mots. Donc, si va présenter Félix comme successeur, il y a président Kabila, mais on a très chaudé parce que les alliés top électoral, les alliés vol, et pas il y a Fayoulou. Alors, étant qu'homme de Dieu qui est honnête, alors on a cautionné le Kouanati. Parce qu'un homme de Dieu honnête, ce qu'on va dire cautionner le vol, les alliés interdits dans 10 commandements de Dieu. Quoi que nous sommes sous la grâce. La news christique est fondée sur 1. Les sacerdoces, 2. La gématria, 3. La loi. Donc dans les 10 commandements, il y a vol. Alors tant qu'il y a vol électoral d'ailleurs, alors les alliés péchés. Alors un vrai homme de Dieu ne peut pas cautionner cela. Donc on a ça fanatique, il y a mon douté. Bande konangai. Na yakanga imoko na mokilo yo, mokolope na kozonga pe ngai moko.
bandeko obo uti kolanda na muluba oyo bo uti kolanda muluba na bandela lisusu oyo bo uti kolanda muluba eza mawa baluba bakomi lelo ba diplômé ya kofinga tokanisa yike boza bien éduqué mais obozo lakisa biso lelo zo comme biso te bobo mamaki Bible lobi na Luc 12:2 rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Bobomba maki na ba comportement ya ba mandia. Lelo ba comportement na bino ba luba imona ni clair. Eza mawa bande ko ngai. Tous les faux pasteurs ba luba na simaya Chilombo. Tous les faux pasteurs ba luba ba cautionner péché. Ndeko, je le dis et je le répète. Si dans votre église, les pasteurs et Moulouba, sortez vite. Vous avez affaire à un mendiant et non un pasteur. Sopani na kisasa kuna. Kuluka poste pa ya nani. Ya Chilombo. Bande konanga, je sais que vous avez toujours bien sur un regret. Regret na bino ezali que bobane ko zela Chilombo a nommé. Alors Chilombo auto nommé Moulouba Kasaye azanganga ba docteur en droit, ba licencié en sciences économiques, ba historien, ba nani bazali ye préférence na ye eza epai ya nganga bandeko Nambandi na komi na suka Nzambe apambola bino naza obligé ya kotika bino. C'est vrai que bino sobolandi nomination oyo, message oyo ya nomination avec beaucoup de regrets. Parce que bino bozelaki yangote, bosatandaki pe na yangote. Yango ezalaki pona bino te. Bino bozali na besoin eloko mosusu. Mais tala oyo yeli bino. Nganga ndeko na ngai. Nganga c'est un serviteur ya diable. Asalaka pona diable. Asalaka pona Nzambe te. Or que bino bozolinga mutu oyo akoya asala pona Nzambe. Bandeko naza obligé ya kotika bino. Nzambe apambola bino. Tokokutana bandeko na ngai tango zolandaka video nanga fotalaka numéro oyo, si je ne me trompe pas, il faut ezala numéro 96. Kaka tango bozolanda oyo bokolanda pe 97 kalate bana Nzambe nabosani lobi samedi, je crois eza le 9 lobi samedi le 9 bokende bino nyonso na aéroport ya Zaventem koyamba le président de la République Martin Fayulu, les soldats du peuple. Ngai pe babenga yenga pona zala kuna mais naza très fatigué. Je crois qu'il na ozalate. Mais na sengi na bino nyonso bandeko na ngai ba congolais bozanga te lobby na Belgique bokoyoka basango malonga oyo ndeko Martin Fayulu ayeli bino. Lamuka ezali parti politique te, ezali plateforme ba congolais oyo esengi ke biso nyonso photo telemila kuna. Alors bandeko na ngai Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion, moninga wa bino le révérend pasteur Jacques Binabandi. Merci beaucoup. Au revoir.